Panzantsangwa Congo Edino image Panzantsangwa Congo Poissa na kuku na poissa Panza Nsango ya Congo. Mbokoyo Tito Koliana Panza Sango ya Congo Edino image, le célèbre réalisateur caméraman, le tout puissant de tous les caméramans, Edino image Panza Sango ya Congo Karandengo Panzaka.
La police wana na tima wana mo na bien. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzi wa mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za susu bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba bi na restaurant ewaka mi José ba bi moi sa pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko simi mokonzi wa mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi sa pembe te dans restaurant oza makasi kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez mama ewaka kwa serre ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate donc tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine mi chose a confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyonso mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga eloko te. Eloko nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezalaka te. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye pele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kota Pena Tinamikua. Donc voilà, on a ma katika na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et waka babi kolia kitoko makaya. Oh my, angwandeti nga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est Kota makamba boye non na mona te tina kuta obakata suka. Donc vraiment kolia kitoko komela kitoko baboye pe. So mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre waka simbigwa dans le bon.